Biso kolekala makambo na air to ko bisa ba parent. Ba parent bana solution pia biso to bimana mo sa ngai mo sa hatang sa mamsa sila mbana ya mute ya moy to ko sila na yo na shamba to ko sila no nanda eloko ngai na loba na koloba parent za nzambe te epsaka batu boy omoni ba parent baza pe na ba problème na bango baza pe na ba foyer pe ezotambola pe te omini ko to solution pa parent ba ko pe solution te le ngela kisaki conseil te zina mo sa ngam perwa ngabo to ni na lupango wa parent na pombo ko sérieux ya sérieux pour la série mais mon ba parent ba biso ils ont biso to yebi ndo ba parent ba sera ka ils ont ba parent to kuta na honte moi c'est na ba monde to nyimbo ils ont nzambe ndate biso yo ka ska beta ga na ba fana ka puna balo ala se ya la raza bilo ka banda yo va na pura ba raza va na pura mwasi yo apura mwasi ni ona banda yo va na pura ba raza va na pura mwasi wala mama si fa bon pura ba Dimalo, so pura ba dati na be. Napi dimalo. So pura mwasi te na sila bumang. Na mapata, awata baba. Papa. Yes ko ya kamunene te pa. Ya kamunene te pa ni yepe bo. Ya algas. Basera nga matière suka. Na za produit suka ya nkolo. Era za fatiga sa lembi atariya. Melo betikali ba kongora onkaga. Tatinda ga na mkulu. Ya matière suka te. On a eu ça, on a eu ça. On a pesé bien. On a pesé 125 kg. On a pesé 125 kg. 125 kg. On a 25. Pas combien 25. Oh. Le bokomi na 150 kg. C'est bien. C'est mutu moko. Na galo ko na ngombo ba sera mo pikape. Yo pena uno wotela nga fofa na kimia na defenda ka na bataille na ba bana même na zona ba pomo na même na famille famille ko msaba ko ba libala ya ba ko tanga na beta pena bukura bon seka fufu pena na zo balola mwasha vande na na balola fufu famille ba chakolo na se vanta famille mobimba ba renyo salama moi so bala ete tuliyete awo nyoko la yo salam salam. Donc puis là c'est la famille va moni moi c'est famille va bien oyo pinda donc c'est comme on là amoni moi si munene mulai pembe ba moi so dikape to mike mu pousser ai donc il est ça bon là de bête la biso na ndako ba beta ko pe amo ameka comme ça tout na ça ati o meka tinda za ata na ndo to to bina mgoza vanda mekat mamoya na bina yedo tuna kuti bana ba so nabana bandi mate mtamira utali kueleza kwena se yeme kwa ya kao ekono waba gele mai do ti wo ando nabwe atana ndo zo nga so nakuza pemena ni ngapusa la on a moi ça star eza ngolu pour nanga c'est eza grâce mageza la kana mikakatano parce que za moi c'est moi nyonso babena mi koza basa ba start parce que moi ça star mosusu akoza la mais aya bebisi carrière a mobali na ye beba ke tozana na ba tentation et belé soko za moi ça star yeba ke tentation zalaka eza na ba fanatique mosusu akabela mobali na za na posa salir ye par rapport à moi sinaye c'est comme là on peut dire mosusu ba visa pe na mbali ngai sa mpauza mbali ngai odoka aodoka makasi me abona bomba ebisika makila na yesu to revoye te atoyena na mbongo no otyela rege to kodamango tole yango na biso bebe alingo ninaye tole mbongo no mpona suka biso mo tosalele émission nde na yina musicien moko azawa musicien na biso moko azawa dongo na yinaka ye nalinga vona ye me ye mutu na yinaka ye tosolola mpenza wapa tobengani c'est bon ozoya combien de temps akenda kutana kana petit na mère na mona te ngi ba lataka na evite ndoko za ito mero mamo mato 6000 so ba palo banda le monde ba iti Paris déjà si ba benga na déjà ya tikira na maboke mais sana boya na ye achala ile tout boya na ye ngalo memo ko ngulu wa ngulu okay aboya na ye pe wana pe bandega ba comédien ba tumba gale pa batumila ya sabala sasa la kwa sala kutuna mwasi tusali
Ah bon? Ya bino bela. Si le pas La génération bela la génération yo pe ba ko do rile na bino. Donc on est sous. Ah ne na bino ndi na nimete. Oyinai. Inai mabe. Ata le ndo ko mo sambe. Bon, c'est normal à mobile nanga. Ata betino maloba gilet. Aza ne loko ya koloba nanga oyo amona kate ne bande. Bile nyonso koloba nanga. Saka lobi na maloba menga pe na yisa na bia. So e ba nga za ki bongo. Ça veut pas pousser le pousser ni biso to comme ndenge moko. Donc nenga za na soka lobi na nga pe na zo kusanya kana lobi ke bongo ye ba ite ngala na route na mabanga voto ba na yo ye ba ite ngani na abo na la na mabanga na kulwa ngalo bitumba obala oyo balanga te Bi souvent ya mosokande Mathieu Makasi ya na no explique wazo fanda ka pona bana so ibana te mais sila kenda ya yesu lobi non ngala fanda pona mwasi pona bana te yene aya bo ngala isa mukola pesa ngakana inda okende ngana otika na ba na bitu na ajo ngakuna no ba isa na mukolo na ye nazara mama na ye ye mwana nga liboso so kwa penga na ngana kende pona tula te toza wana onela jusqu'à c'est ça biso na ye tingama te wina pasa okete okende yango terminus omoni kaka nene nakendaki ya miso ya nzambe na lobi ke ngana eti liwa ça veut dire ngana eti liwa tanze pour écouter na film mais so bachina na bi na terre na ndo linga ko mbangote na maloba oyo Maître Duchesse alobi que lelo si la zo rené à l'époque si la reine a succès si la yebana qui vraiment te mutu azali na succès c'était Exil Pechanga ya komema ndeko na ye na film souvent si babengi Exil a wasila exigé ye azala pe na film au producteur moko abengi succès ya sila eyekala na YouTube awa na éviter DiCaprio c'est vrai on ndeko Mike la Duchesse a toloba ezalaki facilité parce que babiso ba DiCaprio toza bigogo biso mpona ba DiCaprio na nzongi bato banayolinga DiCaprio te parce que DiCaprio aki mwana moko azalaki vraiment bizarre osaka na te bizarre ça veut dire salité quoi puisque on a ba place moko boye bato bayebi dia mambo ya TV eza siko mwana mwa moke ayebile mpe mambo ya TV te ayebi na lipapa mo boye aye bongo aye bongo donc déjà ye na bastar mo boye donc baocaca o mopanzi tusa na début oye na milieu moko boye oyebi milieu yango te puis outi na vie moko boye ya vie moko ya pasi oye okoti place moko ya bato babastar banini déjà aoluka parfois ana besoin elamba bien ye ana besoin aleka na te vazala bien le temps ajoué na yo fo ye ko ozala wana ntunga siko ye bekasi yango te oya na basolo bipoti oya na basolo moko donc lelo na bafilme ozalaka susu te en fait eza nini na kozalaka nakoma kosepela nango ndeni nakoma kosepela nango mais kozanga na bafilme nde naosepela nango te bapele wana mpenza nazozwa yango lisusu te na bandeko mosusu mwa bapele ezozala te ça me fait ezosalanga mpena mal esalanga bien te Love is crazy, love is Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer. O bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekomaki pasi faveur ekomaki pasi mais ntango nazongi ba opportunité oyo nga nakutani nango nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse
ke nzambe apesi nga bafaveur wana baopportunité efungwami donc badifficulté oyo nazalaki ya kokanga ngai ya makasi modele nzambe adébloke yango nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que nalinga makambo nanga ekende bien mbongo pe monanaka et puis nazana faveur et pas batou tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir donc teli kukuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé demo eli kukuma ezalaki so naoloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fo nakangama na eloko moko boye nakokakanda sikoye matanga donc soki naoloba likambo nakoseka te fo nakangama so nakangami sikoyo nakokikanda mais sikoyo likukuma eza te naoloba nanga normal nakosekaseka kutu pampamba air nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwananga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwananga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwananga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani olobi nango mwananga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki déjà awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badélivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission avec Yves Ipan, ton seul directeur d'info. Voilà, nous sommes errés et à Koyambela Bino, vraiment l'artiste comédien au nom de Mayemba Otubengaka DiCaprio aux années Awa sur la Ebele par rapport à la qualité sur la par rapport il y a nous surtout les cas na kati ya musalani ya théâtre. Alors merci na Mika Badi de la caméra, merci na Coupon Digo la Kata Canada mon ami et merci na Chris était le futur na Bosani OPT na Kati mon vieux. Donc, Jean-Rebecca, le savant de l'ABC, la Foussicati, mon thème, il y a maman M. Nicole, maman la parfaite à Paris, et merci, maman Minute, mon thème, tous, PPLM, tout le moment qui est là, il est venu à la fondation, tous sont à vivre, et la possibilité fondation, Solange, mon poids maman Solange Washington, merci, n'a action, n'a art, vous opposez, n'a bandeko, soutien de sa piste, qui tourne ma casse. Tout président, moi, t'es pas là, nous avons DiCaprio, en tout cas, on va mon santé d'abord. Santé Kimia. Tout d'abord, bonjour Nayope. Merci. Bonjour à Baboni na Bisonoso. C'est Balingangai. Il a bien mingi. Santé ça très très bien. Santé ça Kimia. Malgré le changement, il y a la saison à Biso, moi, pas grippe, moi, ni mais ça va. Madame, on diminue qui a fait mini comme oui, pour diminuer ça, moi, je travaille, moi, je vais ça là, et puis moi, je vais ça là, moi, belé. Je vais dans ça là, on va me saler belé. Moi, on a reporté, puis à part on a la campagne, ils ont les trois. Il y a la campagne, on a le CFC. Non, il y a une campagne l'église n'est pas là, donc il y a une campagne les 3 hours, il y a un programme pour la prière et puis pendant là dans l'église, côté à Tongo, côté à Pokwa, moi pour comme l'invitation tout et nous avons salué Songolo grâce à l'équipe. Voilà, c'est pour cela moi travaille on est les cas ma casse, mais moi je te n'ingani. OK. Alors, toujours rare, DiCaprio, artiste de Messala Naomi, dans le film, Lelo, dans le film de la ressource. En fait, des années. Je crois, pour Zalara, na comment vous s'appelle en anglais? Na comment vous s'appelle en anglais? Mais pour Zanga na ba film, il est na s'appelle en anglais. Pourquoi? Pour Zanga na ba film, ça veut dire filmer.
ndenge biso ba DiCaprio toyebi ezalaki m'intéresse na kobenga yo auditeur abengi yo film eza tel baprogramme yo jour ya tournage oye tona casting oyo monani nde lelo koma babengi yo mbala moko ye na tournage sauf que bapele wana mpenza nazozwa yango lisusu te na bandeko mosusu sauf que natikali kaka kozwa yango na motu moko donc yanga pene ya pale mwana ya ndako donc ebiokokowe nde wana pene aza mwana ya kowe nde moto abenganga chaque semaine totournaka sala bafilme aparka ye mais sauf que baninga mosusu mwa bapele ezozala te ça me fait ezosalanga mpena mal salanga bien te mais omonana pe te parti aussi ya ngai mpe nazo préféré mpe nango ya komonanaka mpena mwa mingi te soki tomonani tobeti masolo ya bien ezake bato bacomprendre pourquoi tomonana te pourquoi parce que nalobaka mare fois tv eza radio te po nyonso tolobaka émission tosala lelo etikala des années voilà il faut ozala quand même na eloko okoki koloba oyo okoki kopesa bato plus surtout biso toza baéducateur amas il faut ozala eloko moko oye oédike bato etikali après oye lisusu des années donc là aussi ezopartir na kati ya mosala nanga mpe na carrière nanga donc nde nalingela ezala bongo. En fait yo moko osali mwa examen de conscience moko te DiCaprio asala nini po ke babenga ye te en fait ezaka nini babengaka yo te jeu ya kala bajeu bozali wana ba de Londres na ba 2 minutes ezaka lisusu te na film ya balelo yo obi en fait eza nini yo moso ovandi otali est-ce que loba mabe pe te mpona bandeko na yo en tout cas naloba mabe te mpona bato naloba mabe te mpona bato sauf que na réalité mosala lelo mosala tosala lelo eza lokola tosala ekala te nde na toloba na debi awa ezalaki producteur moto akobenga yo sauf que lelo tokóma juste na bamaster na barelation tokutanaka toliaka tokutanaka tolalaka tolandaka mwa motu moko na nsima tona place moko tokutanaka mais sauf que via DiCaprio mpe eza mwa rare par rapport ya bandeko mosusu via DiCaprio eza trop église eza trop mwa baactivité mosusu oyo eza ke na baninga moni tuta kozala mpe na baninga baozala na idée na nde ndeko moko olobi amonanaka te yango idée ezalaka te okozala na idée te mais bahistoire ya bafilme na motu ekobunga te donc tala ya moto ekobungisa te voilà c'est plus que ça en tout cas nga nasala examen de conscience namona eloko eza te eloko naye koremarke ke bato nyonso basanganaka eza bato oyo bazaka esika moko bazaka place moko mais sauf ke nga pene ozala mpe mpasi ya kokota na milieu wana voilà nga pene ozala mwa moke mpasi c'est pour cela tokende oka ndenge nzambe alingi mais biloko mosusu mpe esengaka violence mosusu esengaka mpe violence est-ce que okoki kosala violence te lelo po toyebi ke eza na bandeko mpena bazo rene oyo eza reine na bango eza na bandeko sila bisalu eza na bandeko belvie vraiment c'est neti bango tozosolola boye bachaine na bango nde ezopesa makambo epi babobo manoko bazali banaomi barcelone bandeko mpe mwa mibale misato mpe bazobunda mpona bachaine na bango alors okoki kosala mpe mwa avance ya likambo yango te obiba nga mongo lelo mpena na babenga sila bisalu nga mongo lelo mpena na babenga bobo manoko nga mongo lelo na babenga belvie bazongiso na bafilme tozomona bandeko ebele bakenda babunga me bandeko na bango kaka bazozongisa bango na bafilme na bango ezosala bien pourquoi pas DiCaprio c'est vraiment ça ezali obi culture ya motu nde balobaka nzete soso ekoli po diresango ekomaka mpasi donc DiCaprio asala mosala moko ya culture moko oyo ayebi ke fo producteur abenga bisi oyo nayebi yango naloba meme na bafane nanga aho balingaka DiCaprio ntango bomona DiCaprio te fo bokomantaka parce que bango mpe bayokaka bino tendeli na filme oyo botya mpe motu so bamonike botya bato wana donc bakotya motu wana sauf que kokende kobenga motu na victime ya makambo wana nasala ngo na producteur moko boye awalekaka na nzela napesi mbote après bon je vais bien kimia leki nanga na ade na kini en tout cas so film ezocenge esalanga bien ok kitoko osala filme
Vous avez parmi les films, oui, ça là, tout ça la film, pourquoi ben ça la comédie presque la film, tout ça la presque pena ba bazalaka na tawana meilleur film ici. Amona nga omona tatinda legi na tikela ngambo mo. Atali mo. O mo bapenga transport ni. Tu es bombo. Tu es bombo. Na legi legi na vitesse na mo zonga na mo wa pena kutana ina. O penga transport bona zo la ro to temo bapesa. Mana bizema. Asoma nga champagne pona msala sali bia tondeni. Bo tembo na msala ngabina. Sai kukuta kusola. Sawa sala ngombo. Mali atasha. Dia projani. Mungu na pesa ngwana. Binga bela na tournage ngate. Yene mdorbe ngana chono tournage. Aisa ngabina mo. Yene mdorbe ngana cha tournage. Aisika legi na ngati na sombelo champagne. Na femo ngone ko champagne, soma champagne mela. So mon anniversaire ya lazima mungu sombelo champagne. Abaluka nanga. Do banda wana ko na iba victime makambo wana tuka apreferawa. Ntabenganga na yusala musala na mo respect no ne surtout talaka za masala biso bangolo ba DiCaprio to ya tongo na musalo mo respect wana sala bien tellement na kanango taw to kutana bandeko ko respect ba pesa ngana ngaka ko gardango ya nzambe na biki ya nzambe la kata zali kama mo ko kita mo ko après surtout DiCaprio na zana no tama mbele osali ozali mambo zeli osali Les gens de ba réunir go juste au kutana bango de ko Bellevue ata dans une fête des comme ça au kutana de ko Bellevue soit de aussi là sur la paix moi muté so yi a partager zali go solo en tout cas to na joué net na Bellevue na tourné déjà na 2 films si je me trompe pas sur 2 ou 3 déjà na tourné kuna et puis et pas de aussi là na tourné film moko on a ça là déjà na tourna na bala ouais ko le kapé ba ina ne ça ina ne OK ça déjà ba ina ne et pas Bellevue je crois ba 2 ans ou ina ne demi oui ça qui est na ça na bango déjà en tout cas on est bisanga mo grippe ça ndina ko na ça na bango to solo la film ici là après film ici neto mesana ko na komela gi ne mama de Goranga Sila, en tout cas, félicitations, ça ça il est bien à CPL. On peut vite tout ça va film à Liboso, et qu'il y a au deuxième, et au Sala en tout cas. Et ça va vraiment bien. Donc, on a coupé na bango et ça va filmer. Et quoi, on a remixé peu bango. Et pas un belle vite ça film à Liboso, et tout qui est bien deuxième film et c'est tout. Là au Benanga, au channel 6, en tout cas, tout ça la filmer. Film qui est bien et puis na Sina ça les premiers films et deuxième pas Sina qui na sala mo 3 films en tout cas on est très ce ba fano ba linga DiCaprio donc on est bazana da réclamer les sous peut-être les mêmes ça les ça mais sauf que kuta na ba to kuta na ka to sur la ka et puis les ga famille la ka ça va ensemble donc peut-être il y a exigence na yote ya ba cacher ngai pour nga DiCaprio soit mama bemoro le kaki bande wa bon to frère na nongo yo po aromona ni tundie to na masula kala amona ni moscobit mo boy amona ni kokoso bon mo do sala kala to frère na no ki pas na masolo ko to c'est ko na ba ja ba bilo bon yo kine na ngo vers bango to en tout cas la tikala ko discuter cacher na muté OK va pesa enveloppe quand va pesa ka to faut wana kata msala to di réalité musala ndenge ezaleli en tout cas na tikala pe ko fungola ngona nzela te na fungola na misa madame sana na ko sala madame afungoli monani bloati en tout cas na tikala ko discuter na cacher na muté tikala pe que to kabwani na nini moko te de l'autre côté to sala musala bien to kabwana bien on a évité mais en tout cas le mot à ma base les appétits oui ça va on y est c'est mental yo non on félicite bango et puis na ndeko Bellevue en tout cas on a félicité bango ba sala musala bien on félicite bango ba sala musala très bien en tout cas et na sima bango ko bosa na te za pe na bande ko basé belé ba et puis bango basé sur son groupe oyo le cadre na Kishasa au acteur ko basé belé voilà
Et donc, puisque ça, donc ça, il faut que ça, va fleur rebelle. Bravo pour la vie, quoi. Voilà. Merci, ça c'est bien. Alors, tout le temps, on m'a manqué. Un moment de trop, quoi. DiCaprio, nous sommes à la théâtre pendant au Canada, pour moi. Lelo, comme papa, nous sommes à la théâtre. Je ne sais pas comment manqué si moi. Au côté de DiCaprio, na théâtre congolais. En fait, et puis surtout que comme Martin niveau de que ça n'a pas à Cambodge to bima a très bientôt là to betango et ça lui m'a bien makasi ande comme ça le bika ka moment oyo pourquoi Mike ayo ko bimisa makambo et puis dit que moi histoire non moi parcours non moi muté et puis donc il y a des questions toi non pour ça ou pas question ba de ko fan ba tilagi biso tout oui DiCaprio grâce à la papa Fiat Ngoma na mama spaghetti bengenge donc grâce na bango oyo nakomaki mwana ya bango ya ndako et na nzela na bango major Zolozolo Bisadidi nde na les amis du théâtre le bisika kuna ya koluka kusala kombo ya DiCaprio ya papa Fiat Ngoma na nzela pe ya mutu na nzela ya série ya quartier ayebi ke leki aza na talent na mema ye place nga naza ya memanga papa Fiat Ngoma okutana papa Fiat Ngoma zonga lokola mwana na ye nde lelo oyo akutanga ye na nzela nzonzingi lelo oyo naza DiCaprio nazali oui okuta nzonzingi ezalaki facile akaya ngo ndabendaki ko akena yo en tout cas ezalaki facile te parce que babiso ba DiCaprio toza bigogo ah bon la facilité bon biso DiCaprio pene ezalaki penza bigogo te bigogo wana ekutu bateatre ya biso kaka ya nini biso mpena ba DiCaprio na nzonzi bato banayolinga DiCaprio te parce que DiCaprio ayaki mwana moko azalaki vraiment bizarre osakana te bizarre ça veut dire salité quoi puisque on a ba place moko boye bato bayebi dia mambo ya TV eza siko mwana mwa moke ayebile mpe mambo ya TV te ayebi na lipapa mo boye aye bongo aye bongo oyo déjà ye na bastar mo boye donc baocaca o mopanzi tout ça na début ntango mosala esalami ere mosala eki ya liboso retour ya mosala esaliki le même ka bato wana ekomi petit na ngai oyo ya ngai ekomi ifoko aza na DiCaprio po azwa makambo donc ezalaki facilité ya liboso mais kaka na mosala ya liboso tosalaki ntango mosala ekei retour ya kozongela mosala nde epesaki DiCaprio valeur wana na bayaya na bamama akutaki na bapapa e DiCaprio eza lelo DiCaprio yango moment moko abengaka yo DiCaprio shege ezali par rapport ya habillement wana ou bien en tout cas papa ezalaka pena ke shege pena ya solo non azalaka shege te ezali papa habillement wana donc oye na milie moko boye oyebi milie yango te puis outi na vie moko boye ya vie moko ya pasi oye okoti place moko ya bato babastar banini déjà aluka parfois ana besoin elamba bien ye ana besoin aleka na te vazala bien ntango ajoué na yo fo ye ko ozala wana na ntungana siko ye bekasi yango te oya na basolo bipoti oya na basolo mobo donc omona mpena ke opelo nini susu bayeoliana bango esika moko pe te oyo pene kusa ndeni oyo lokoni bayeli biso oyo ntango ka mosala esalami déjà na kati ya scène déjà ntango tobandi na scène andimi amemi yo kaka bongo tobandi na scène na kati ya scène sikoyo omonike moto abandeko tya obome amonike eloko ezobima ye moko kama omona ndenge nini omona ndenge nini wana ti ekendaki arekei retour na yango en tout cas ambiance sikoyo ya famille mbala moko elaki bienvenu ya kokota na bayaya na bamama nakutaki soki ozala bonne mémoire ekozala filme nini oya liboso na yo vraimen na ndenge mpe otuna na banani oyo ayaki comme baacteur en tout cas na mémoire na nga ya kokanga filme ya liboso natikala kokanga yango te na mémoire eza impossible pourquoi impossible parce que nde tobande kosala filme bapolitelaki neti major yaki soki aye na séjour na nyonso kozala nango ntango mosusu totourne ntango mosusu 6 film oyo kobima liboso na mibale boyebi te boyebi tourne amonte biloko na ake tona bamixe papapale bamisi osatika bafiche banini
et bibi mais sauf que na ne wana ça y na ba film moko yo tout bande ko sala to sala ba kudi ya soso kudi ya maki ils avaient parmi ba film to sala ba poto za vite to sala ba to sala mzuzu neti Alicia Thompson boy na Alicia Thompson donc bato na yeba to sala de Johnny Chakala ya na ngai lipasa na ngai ya Bilali mama na ngambo ya kala mama na tukati lelo na lukana mona bango na mona ka bango te bato na kapena na mo maîtrise ya kala to na bango na batawana ya sima musiki ta film lelo c'est 2007 le film le film lelo c'est ça 2007 na Moscovite nde tokutana bandeko mosusu abandeko mosusu tokutana bona Moscovite sauf que déjà donc ça na ba film oyo tosala ba histoire en punda tosala ba histoire en punda tosala ba film bele tosala oyo ba série série wana en tout cas mingi tono tourner ba film oyo tono tourner na bambinza parce que la série tono tourner ba film bambinza en tout cas venangai Sami Mokili venanga Sami Mokili on a aussi banda ko kota bambinza wana donc en tout cas moi ba film PDZ belé oyo tosala sala ya kana voilà lelo ezolo ba maman belé de grand avec la duchesse avec ta histoire moko et déranger bande comme susu bande comme susu pe ba sepeli nango bande comme susu alobi les gens balingaka mi vérité te yo zali muto yo les kala bantonzi belé au banda pe na millier ya théâtre mo belé oyebi ba artiste na biso ya mboka na maloba oyo Maître Duchesse alobi que lelo s'il a rené à l'époque s'il avait un succès s'il a yebanaki vraiment muto azali na succès c'était Exil Pechanga ya komema ndeko na ye na film souvent si ba bengi Exil a aussi là exigé ye azala pe na film au producteur moko a bengi succès ya sila et quand la YouTube awa na éviter DiCaprio c'est vrai on ne go Mike la duchesse auto le bas et le qu'on a ko le bana ba tenu so ça que et le to c'est compliqué kana vie ezala na art ezala na politique même na ba pasteur bango nyonso babengama mokolo moko te bango nyonso babanda mpe ministère moko te ezalaka na mwa bandi liboso motu moko yaya na nsima surtout biso na Congo biso na Congo soki oza na art batela art na po omona après 6 mois mosu abimi po wana kobima mona ye pene eloko na ye mobe pa ayepa te donc vie eza bongo donc vie eza hiérarchie surtout mosala tosala abiso toyaki tokutaki bapauvre bino bafro abiso tozalaka na bapauvre dadeki etambala tosiki tomina tosala na baveto wana bango ave Johnny Chakala ave Bilali biso toala na bango menga nakuta bango donc okutana na moto oyo abanda liboso eza péché te eza péché te moto moko abandaki liboso na nsima na ye epuis moto abongaka na nsima moto mais esalama bongo mokili ya bongo donc biso nde toke po tobotama efalaki mama azala papa azala oyo basalaki biso tozala donc jamais moto akoki kozala ye moko abimi asalami donc ezalaka te donc eza kaka ye na nsima moto moto akoki kozala donc biso nyonso toyala bongo na biso mpe DiCaprio ntango toyalaki bajeune mpe ebele bakaki te na nzonzi excuse mais lelo oyo kaka oyo bateke nona leka mpo nambo ya décor mpo décor abime lelo non abima aza na tana ye aza na succès na ye eza normal eza hiérarchie eza tana ta losi eza tana eza tana ifo tondima moto eza tana ye nzela nyonso akoya nango mais soki omi tana eza na ngongana eza ngongana ye musique ya kala na musique ya lelo eza diffère
théâtre ka to sala na auto o ya lelo na kala za difi donc mona de musala ni to sala na o zala ki na lelo isa ko amelori isa ndenge mona bato donc lelo bakina babubu baki lelo bayida baya misusu pe bakoya na misusu bakoya siko so bato bayi batala ke dona na pololo bakoloba mutabanda liboso pololo nde bato bakoloba nanga na biso ke kedo ok zongo donc pour nini moto abima sala imparte na ye bakoloba ye par rapport ya visibilité na imparte na ye ça veut dire musala moto na moto aza na art na ye moto aza na talent na ye moto aza na tala ye na moment na ye soki moment ya moto wana eza na pombe na biso ezalaka le mal ya nous le congolais mpona obetela moto maboko ezalaka mabe so moto ata na ye pe nimporte kera koya ata ye na 12 ye pe soki komi ta na ye parce que kota na ye kolongola ye po aye na 12 ye ata ye na 12 heure ata na ye ata ye na 12 heure ata na ye bato tu baya nzela moko te biso nyonso nde toza wana toya nzela moko te mais sikoyo na oyo ye alobi kozwa moninga omemi ye ibu mozali na banzonzi nango mpe est ce que exila bandaki komema sila souvent nga pa feta memanga ok nga pa feta memanga na mema pa feta ngoma mta memanga ok memanga na nzonzi sibonga azotuna ya sila na exili ozalaka wana ti est ce que baproduction mingi ezalaki sila azozala na nsima ya exile oloba biloko moko bazala producteur parce que na ntango wana ezalaki producteur nde moto anabengisa bato na m'intéresse soki bato moto aloba wana azalaka baminteresse wana kosala scénario alobi ti donc soki moto azoloba wana na ntango wana ye ayebiki asalaka scénario na ye e na scénario namonaki nabengisaki DiCaprio aye na pauvre manager ntango abeta lisolo kondimela ye soki abanda kosala scénario parce que na ntango wana toyebekaki no baminteresse na baproducteur nde bato babengaka biso toyaka toyokutana nde lelo mpe esalamaka lelo to babengi oyeka kokutana en tout cas ndeti bango déjà bana na esika moko bana na groupe moko donc makambo oyo basalaka na groupe neti nga pena na groupe na bango te na oyeba te ndenge nini bakutanaka basalaka ndenge do tosukaka toye na nzonzi tokutani kaka tosali mosaka donc peut-être bato oyo bazalaka na bagroupe wana bayebi baréalité wana moto mosusu azoloba ta mosu ayebi réalité na ye mais abiso badikaprio nde nayebi ke bato nyonso na oyo baya na nzonzi bato baya na bango Joël anayebi histoire ya Joël moko ya métis nanayebi histoire ya Joël azalaka actrice ya wana nde nalobi memo ya société de statut de liberté libre nationale aseki Joël akendaki voyage na bana nzela poto alingaka kataki liwatu Joël nayebi Joël asala teatre wana si bato alobaki biso toya na Joël o bato amema Joël ngai na deloni toza Joël wapi Joël aki danseuse ya bilambi olambi ah bon donc moto na moto aza na histoire kobeta bamoto histoire babeta c'est vrai ya bongo azala comédienne te tozwa ye na répétition alambelo ya moto aye na raconte akutana na ve nanga vini wana abete pa ya bazokwa mokwa bongo awa bazoka toke na cope na biso toye kuna wana to satire ya liberté libre nationale tosombi kar wana soki ekateli biso moto totindika ngo na nzela wana twana mwa kar biso mpe tosala ya biso nini toki na mwa rendez-vous lo moto nga tosa tokutana bavini pare bafini bakuta poto bayela biso mwa bilo mo fai tokuta tokeleswa bilo nde tokenda avant po tokana fai tokutana avant tokoma wana boye tokutana Joël baosala bango répétition akina bango nini so tozwa Joël toyani na théâtre olulika pembe wana tozwaka pembe wana pa film les jours les plus longs si je me trompe pas si je me souviens bien les jours les plus longs toyani na film yato tourné likolo na jimbo tokota Joël ebobina kota bina kobina kaka wana bande wana kosiro na eka bongo so ndenge eleki kaka ye ale bazwi pa ndakota na théâtre histoire na yango donc moto nyonso aza na histoire so moto azobeta histoire eke aza na histoire azibi aza na message na yebi yango abetele maboko eleso moto mais ta ya moto koapeshe moto te na ndenge moto ayelaki donc ta ya moto et puis succès ya moto jamais okozala ndenge moko na moto ekozala ndenge moko na moto te eza mpe na bomoma nango na ta nango batango biso badika mpe tosalakisa batango lelo bandeko mosusu baosala te
avantage wana ya ndenge moko tosala te bon réalité wana biso tozana avantage ya poto wana na maboko ya producteur et major atala batosala memi bango bakokima ade na bona ba bombo na bebisa makambo na ngai mais c'est comme si peut profiter pena ba belete ba tapoto tobi ba mbongo mususu ba basi ya poto batindela bino ba billet tokotanga ba komo ya artiste te batindela ba mbongo ba billet ba viser bima boya ko kenda ba poto en tout cas il y a ba mbongo lutuka il y a mbongo wana na ebite quoi motako sauter musala tosala kala na musala déjà différence ya musala ya kala yaki diga prix ozo caché de la gita musala semaine mo na tourner 4 na 4 pesa tourner na 4 tam musala na 500 na semaine mo na 2000 balles pour na tana pousse le temps où il travaille sur là ya poto na mo on dirait mais ba semaine ba 2000 ba zongote donc boule la ga mo ni na tawana la giso tinele mutu mo kwa le poto pas am tay logique la mu ana idea poto parce que idée on est zalagité oza forme oza nyoso donc oza wana idée te que na hapo et si le ngai sila ya boule zaka ke zaka comment la réalité ya mo no beta na bravo na bana na biso ba legi na biso ba ndeko na biso ba ye pour je comprendre que pas ma na paye moi parler na beta pa moi tout le nord on a na futi moni on a tambola c'est ça en tout cas là on féliciter bino bino olia bana basi ya poto ba donc là pendant on féliciter bino olia bana basi ya poto ba olia te yuma usakate na ça star yo sala yi vrai yuma la bina la bima yuma mo na mondo na yuma usakate yuma poto bela ya boye yo somora mo poto la ya poto beteli sabi non de abi wana ndo kona la ça so mo poto te frère nende mo bela yuma mo kana so kam mo ko be mo na banda yimba na ko ka so papa na mwaza ki paste era ayo ka sorana na komedia para longo la me mais ko faso kini do tilo na ni so le katala bo on se va sirona mo na on tina docteur alors si na ba 30 euro na ba sirona 30 euro na sirona moi à chaque fois je me rends chaque semaine samedi pas na ga mo 30 euros papa na mwaji pasteur ayo ka communauté ni Congo akata makamuneso comment ermo ko sola ermo ko yibi mo téléphone obenga na ba téléphone anini me erma pera ko sagi yesimbate deuxième petite ngai lori prendre to sala bina solo ko ma muke poto ma mutu ma passeport ma mte salama ndina ina musicien mo wazawa musicien so mo wazawa ndo na ina kai salinga vona me yintu na ina kai to solo la pinda wa pato benga ya c'est bon ozo ya combien de temps akenda kutana na petit na mère na mona te me ba la taka na evite no ko zai to me mo ma to similero so ba palo banda le monde ba eti Paris déjà si ba benga na déjà ya tikira na maboko pa me mamona mai ako maguna enti so mona neni do angana ko na ho zai ka tanzam ona te similero atata mona 3000 €, mais so lo ba di 3000 €, so la sira 3000 € na valeur ko la 4500 $. Asirwa na 4500 €. OK. Mais ça na boya na achana ili tuta boya na Ndio memo ko ngulu. Ngulu. OK. Aboya na pe wana pe bandiga ba komenda ba tumba gale pa. Batumba ya sabala sasa la frère sala kutuna mwasi tu sali. Mwana yuka pe bien ya changana ya bala na lelo kutika la famille. Et voilà. Donc so la ndio bien. Musicien na va pe leader amune na mboko. Leader amune bilinga yo makasi. Leader na binobe. Ah bon? Ya binobe na. Si le pas la génération de la génération yo pe ba ko do rile na bino. Donc on les sous. Ne na bino ndi na nimete. Oyinai. Inai mabe. Ata le ndo ko ensemble la liste boy. Na linga yo makasi. Na ndenda na bezo na linga yo makasi. Kala na linga ga mesko na linga yo makasi. Na bonzambe atukara bosana na kompana kizana o. Eza na onzela. Mais na tawana bina tuka na inaga mabe, na inaga pinda. Ata nze pour écouter na film mais so bachina no bina tena ndo linga ko imbaute. Na kasama mais eza na onzela nzambe tuka ele kana ngo. Voilà. Siko ka bandeko na yo moko ya mutala lisusu. Bandeko na mo mutala. Chita sima, abeta chita sima, ba mega ko expliquer. Histoire ba réalité. Bachi ba commentaire bon. On va le bagi.
tana bayoki na bango pe histoire kata na bongo ikata na bongo bonga pe na Célestin ngayo saba ko pe kata le bongo atupanga na kuna lisusu te awuzaka na Kishasa wana koluka mwasi na Kishasa na bana mwasi lokola na chaka pe bongo na sala ngo pe Maman Sifa la Rose azotala sur ce moment so ayi mamba boye est-ce que azana yo content ouais azana parcours nyonso wana ya le passé yepana le passé na eloko tolo bango bato le passé ya bato motajan wa chango le présent pas le passé na ngato betango eloko za le passé déjà le passé to betango tsala ka histoire déjà réalité te awa mutafinga le passé ça le rappeler ngande et ba on se doit rappeler bato nde le rappel ça le présent Mamzous le président Mamzous le président le président Fati a tout petit le passé la tchèque la na ba fofona bani a président c'est quoi OK donc c'est le niche à sa président donc le passé ça le passé quand de nous la présent il ça là bien il passe là bien il ça là bien et que ça image na valeur ya communauté na biso congolais il était en Europe na te kana na Afrique il était en Asie te kana nini donc la fierté le ndo ka jouer na nini ta ba plateforme de ça la biso bien voilà mais lelo d'accord libala on a DiCaprio vous avez plus la vie moko zaki libre to loba mais lelo komi na libala komi na mwasi na bana vraiment ensemble 3 ans déjà yango 3 ans de mariage la vie commune et ça l'on donne une dans libala surtout na mwasi Maman Sifa la Rose moi ça mon mbongo moi ça ma casse oui vous vivez nini libala na bango mer fa obake eloko nyonso ba préparer ngo ilo se préparer conséquences nango nyonso kutana nango et qui peut ka yo mto préparer ngo libala vinyo se ba préparer ngo vinyo se ba préparer même étant oso mamuto ko faut préparer ba kenone na boye mutu ko asinga carburant mutu ko zo campagne ba bongisa kai il faut na ba gino na shamba oyo nazana makoki sana ya ngo charge nango donc ngana se prépara na linga kango a préférer ngo que ndo banga pona za la leza za la bien niveau na bala na vana na fuka na ngato vana na passe na bisongo na lipa to zanga te na za la bongo to na ndimango oni sina kutana na libala na sima kango to na linga pina ke o na lobanga moko do na saira ngo asale fort pina ke na bena malamu nango na zipa parce que ça en tout cas libala eza kitoko libala eza bien et kokutana lisusu na Maman Sifa la Rose Sifa la Rose Sifa la Rose na ibisaka smokei to bala mwana mwasi na ibima mto sana to bala mwana mwasi oyo lelo bato bele bapesa raison en tout cas aza mwana mwasi moko makasi atata mazo lembo yo bateka ya lembi atazo bele bateka beli so beli alali lelo lobi fatelema en tout cas prière izaka gene nzamba lola sale bolamu abatela kai donc voilà moi que soit na paysan raté est-ce que ils ont comme appelé DiCaprio pe à cette décision moro ya moi ma bi pona madame na eyaka sona bino ba lo yaka te lokuta eyaka OK eyaka aza mutu uza d'éducation différent auti na famille nga pe na uti na famille nanga et surtout biso mbali na eza problème sérieux po ye azali penza trop famille te talo kwanga trop famille te donc ozo ka éducation aux éducation c'est beaucoup mina ndako de yemo za na 5 éducation et pas na 5 et 10 éducation na maramo er mo bimisi na tata mwasi ya bimisi ya meko esimite er mo bimisi ya mama le giga bimisi ya mo karcha le kaka pana esimite er mo bimisi ya papa fiote mama so agete er mo yepe a bimisi ya mama alpha mama alpha ya papa papi esimite er mo ko do zo na ke nyosho wana mais eloko ya malamu eza lokola ye asilisaki bala ngape na asilisaki na bala atako mati toke tokoma na tante moke ye mo vraiment parce on a vendu ngamu na lobaki na ndimaki yango amsome na eri kita eri pe kuna mino beli ai kita mona ka ba bis yo ka iska beta na ba ka kuna bala ala bise ya la gaza bino ka banda ye va na pora ba gaza va na pora mwasi ni ona vanda
Oyo bana pour bana ngaso bana pour moi. Oh, voilà maman si femme bon. Pour bana. Libalo, je pense pour bana te na be. Na pe libalo. C'est pour moi si te na sala moment. Allez voilà. Oh théâtre et qui bon ti arrangé en tout cas comme les gens raté décision pour moi tout à bateau. Ça va tourner béré toi parfait. Mais sauf que elle est malamu déjà succès na biso. Andima kalibala après na ndima kalibala. Ndio sala ya tama beza ya makasi ndeni atawa kia mais super ngo conscience na yezo ngile bité eloko yemo ni maton faisons ndima paso on denza mosala bisongolo et 3 ans toujours obeta pe est-ce que du cas par exemple mibale oyo bazalaka colère mati kande mati moi gifle ligi na ndenge ya moi kimie kota bizembalo adouci bizembalo to barate makofi na biso za kaliloba maza so tuna absa donc niveau que alingana lo bat alingana silikate pas que na lo kana lo ba mingi te mais sona lo moko de le kana makofi mais exemple ça qui a doit que ça libanda ko vana tati mi pas on pas que sona lo be donc alingana silikate alingana pe na lo mabe ai sa bata bi bino lo ba ngai ngana silikate là sona silikate ndi manga sa mbana on dai sona silikate ndi apa mi silikate mais sona lo bi ndi ba mo ka il na ko silika na mbele donc na kimangwa yebi ngana yebi ya yebinga donc silika ka ngasko ko silika ngana si manifestation ngana wo na siliki me o ba pete na silika avani nanga mais na ozelo na pomo ko na robanu betika li pasi di bela tikale na ngodo yimo ko besoin troisième fois linga chute eya voilà et là on se pèlera mi pour ce qu'on a la femme là yo deux fois déjà tu as to kuta penza yo mo na makusa yo bongisa bana tout ça on a parlé de dans masono ni ba l'espace au besoin pour na corps en fait on a une image ya mibali déjà ya poto mazo ratara poto ngo ko mibali ya poto ni basala ba vedi biso na ndanga na biso boku tangana na sukula mwana ngati donc ezala plus na ye na le soko sala bana ko bimisa bango na bimisi bango mais yo zala na esprit wana ya ko sukola bana ya ko leti pi bana bilamba ya mpo memi mwana tamboli na mwana na yeba moment moko boke avant libala ya bino mama Sifala Rose nazo mona bino na quartier na biso na yolo dikapo souvent na mwana na ye petit maemba na bakimang o kezoe na chi o kezoe na école yo moko wana ozaki nanu balibala ezaka komesana ndeko ozalaki na vie wana ozalaki sel nanu na mwana okotisi yango ntina libala ou bien oyokaka susi mpe ya mwasi na yo tena sunga ye lokola bilibala poto basalaka biso na kina awa c'est vraiment difficile kosala biloko ya bon oui en tout cas eza difficile même na zona bapomo wana même na famille famille moko mosusu avakuti balibala ya bakutanga na beta pena bukula bonseka fufu pena nazo balola mwasi avandi na na balola fufu famille bacha kyolo na biso vanta famille mobimba barenye salama mwasi mobala ete bitoli ete awonyokola yo salama sala aye kuvanta bango expliquer bango ke tango Bible lobaka l'homme quittera sa cachera ils deviendront un seul chair. Le temps où bazolo bamuta comme loko moko. Ça veut dire yengai ngai. Mais ça quoi le bon na ko linga teza na passe. Mais na de fo so na moni manzaki bande ko le fona benga muta manzaka sa ni ya okata. C'est le même moment, c'est moi ça les minutes. Baza o yoza. Donc tant on a moni ki ezate ka na pona e deux fois bela. Ki abeli a moi ça beli to za na zemi wana pe obi a. Lokwa na ozela mwana amona na laksa e. Non, ils ont vu mon bébé. Donc, ils ont biso à tout ça la vie. Moi, c'est non. Ennemi n'a pas moi, c'est non. Donc, nous avons le droit à la cour de tout ça, c'est katana, on a courage, katana la mer. Et ça, ils sont montés. Là, on a péché ça. Est-ce que Bible s'engage biso le vie que vous avez beaucoup de donc, moi, c'est non, Zangai. Donc, na ko lambela, na ko sungaye, na ko salela ye. Surtout, bana na namoko. En tout cas, on a préféré que tout le monde soit dans le saba, dans la mer.
donc na préféré tous les jours to mangate to rani so ko se to na ndako en tout cas na sa ba muta simbele ko na préféré ngamona la en tout cas na ko bien donc na la mira famille nanga ali en tout cas ngai moko ezaki penser na nga na vie na joie ngote déjà bablo ko na vie na joie te na yebi ata gu na ngote et na lobango ko na afana kufa fona pesa bana nanga eloko na senga nzambe ke makambo na zona babotsa te ngana pesa ona na bana nanga c'est pour ça na linga bana nanga bazala na linga na bana nanga bazala kimia na linga mosa bazala kimia na linga pina ke ata to zangi lipa mais to za na harmonie moko ezake mutaza na égalité te mutaza o azali ko le kamulinga zala te na linga biso so bana do to zala mutaza ba ko za mama quoi ça papa dit quoi ça bana quoi ça moi c'est dans ça mobile dans système ane bimane ti moi ça remone là surtout par rapport au pays donc pilance fait la famille va mona yiba moni moi c'est famille va dire ah oyo pinda donc c'est ka mona là amoni moi si munene mulai pembe ba moi so dikape nto mike mu pousser ai donc yé bien ça va mona là donc bête la biso na ndako ba bête ko pe amo amekam comme ça tout na ça ati on me katinda ça atanga meko tatu bina mugoza vanda mekati mamuna na bina yedo tuna kuti bana ba so abana bandi mate mtamuna utali kueleza kwa na se yemo tapeya kao ekono wabo gele mai do ti wanda na bwe atana ndo do nga so nabuza pemena ni ngabuza la wala ikachu bien to likofi la au mekate na za yet na via libanga to pratika amekate atoza sasa mnene ndeni okoya amekate. Voilà. Libano Lengi. Donc, moi, je suis sous handicap. Mais donc, je appelle tous les témoignages à maman juste pour 10 minutes. Tout le temps, les pas puis maman, tout que la biso, ma mbisa au kauka. Là, la biso, batama indo metolingara. Ah, ngani na ozonga. Donc, faut na soma. Ngolonanga, papa ngolona ya fleuve pinale mon bondo. Des angolo comme bolwana wabengaka ye donc nzombo eza wana makaku donc l'orchestre même ezali bangando wana donc tout eza maintenant lelo nazonga nde na ngando wana te nazonga na ngolo pene donc abosala komona ngo boye aka mwa libumu jaune boye bao bayebi bata Équateur kisangani so be bata mai ndombe na bosala me yata na okende kuna so na monyo awa boye oa petit nango ezala kombo ezonga lilo ba bando bata la biso et surtout que les 3 ans Dibala doit continuer toujours à l'aise parce que c'est une chance il faut que tout le bango Dibala doit travailler à Dibala j'ai un terrain moment wana ba benga ki maman na biso moi c'est à poto ba bien di kapu ya landinde pour la mbongo mais 3 ans lelo ba doit passer une chance lelo bolo bala ngoni na kolo bana bato ezake via moto eza maboko nzambe via internet eza vie bato ba vivre normal sauf que le nôtre comme ça via internet vie normale amoni nyonso na biso komaka faire en internet akenda yo internet azongi bo internet asali bo internet surtout biso bato ya art to bosani et toza ba éducateur liboso ya télévision tozalaka mpona koéduquer toza mpona korendre public te vie na biso ezala libanda te mais sauf que oyo na chance bino mo bomoni bino mo bozomona ozotala butu na moi lobaki ke kosimba te mais biso na début tolobaki ke même mama sifaloba nga na bala na ngai artiste communauté na bala mosala nzambe ayebaki pourquoi bandaki koloba parce que ayebaki motu na bali ayebiki abali motu moko aza sympa motu moko aza diplomatique te motu moko aza na calme et nga mpe nabaki mwasi na bali femme courageuse oyo aza na bambition oyo aza na nini donc voilà lelo nakoyebisa bino eza kaka ke zala vrai yo vivre vrai yo motu donc zala vrai yo so oza vrai yo omona ke oyo bato nyonso bakoloba eloko pamba olandela yango te otikala kaka vrai mama sila azala vrai yo mama belle vie azala vrai yo bandeko nyonso bamaki la bichese baanse bizolo bacomédie tu bandeko to zala vrai yo so oza vrai yo omona ke vie na yo ezala malamu mais soki ozwi vie internet to vie ya kistar otyango liboso yebaki vie na yo
ozalaka na berere okotaka na berere na makambo bato mpona bandeko nyonso bakomantaka mabe alors bisayo yaya kobala ya sentiment te somoni moto abali ya sentiment te ata bivoxi eza sentiment te chance wana azwaki ya kobala wana ntango mosusu ayebaki na ye te oyo akanisaki eza oyo okuta te kokanisa teke nga mpe wana akanisaki nde nakuti te nakuti yango mpe te mais lokola na se préparaki mpo nango nde nasali nini na ndeme na vambe donc vie eza oyo toyebeta lisolo te mais vie eza réalité nde sokoti nango libala ezalaka lisolo te mais libala eza nde sokoti ntango okoti na kati makolo mibale nde okomoyeba sikoyo réalité ya libala oyo conseil epesaka conseil ya libala mpongaki na bala vrai conseil nayisaka bato vrai conseil ya bato ya libala eza yo moko ata nayebi so baréalité nga naleka nango eza te oyo oleka nango eza baparent te eza baréalité baparent te vie ya libala eza baparent te vie ya libala eza yo biso toleka na makambo na ere bo tokoyebisa baparent baparent bana solution apia biso te tobima na mwasi na ngai mwasi anga atangisa ngai misa esinga mobali na nga eya buto ya moi tokosilana na yo na chambre tokosilana na ndako donc parent so tomonana ata après 10 ans donc si 10 ans de mariage tobengisi baparent tosepe tomonedi abi nde tobimi boye oyo tozwi solution po baparent te bakopa biso solution te donc yo olakisaki conseil tozwi na vie mwasi nanga mpe alobaka nga bongo tolinga na lopango baparent wana po moko sérieux ya sérieux mpena sérieux mais mon baparent baeza biso biso me o biso toyebi nde baparent basalelaka bato eza biso baparent tokuta nango te mwasi nanga lelaka mo nde tobimi boye eza nde nzambe moto ateye biso bayebisa biso ke libala tobala mpona baparent te tobala mpo biso mbale mo nde toya boye tozwa na forme ya vie ya buto ya moi tosisa yango na chambre na ndako tobunda tozoka na biso moko tomona leta te tomona mpe parent te tosila nango biso moko yabi ozayi baparent oyo mango balobaka baparakomando baparakomando donc voilà eloko de temps tobimaki nde tosedeselaki tosala makambo biso tobundana na vie ti oyo toza lelo eloko tosedesisa na vie oyo eza yango wana biso makambo ekobeta lisolo te tobundana oka biso moko toswani tokei ezongaki esali sukasuka nango mpe tozwi akanti biso moko tobandeli vie tokei wala yango encourage oyisa bandeko nyonso ke libala eza lisolo te eza mpo moninga abalaki te mais libala eza yo moko ozoprépare place okota yebaki okokuta éducation oyo olingaka te donc oyo olingaka te basala na vie nde yango okuta ngo na libala donc oyo oboyaka na yebaki eloko nyonso oboyaka na vie nde na libala okuta ngo donc so oboyaka bato bamanke yebaki okuta na mwasi moko amanke to mobali moko amanke orisi donc oyo oboyaka na vie yebaki libala nde tokutaka ngo mais neti nga mpe na vie antukana biso ata nazala nanga mona etike navaa na vie mais eza na moto moko tatelema liboso na alobelanga eloko donc ngai jamais eza namona moto atelemi nanga me asikana miso bato mais madame miso bato siomoni bato zambolomona ntatemela liboso bote atengelanga esi atomokasia siomona telemi nanga esikana bite mwasi na ngai yo mwasi yenda nde pamoni likambo mabiasi ovana mosoka natangasi yomoni bato baapela te stara mboka mpena boyobangela miso bato natsori kuna vi wana star no oya télévision te awa mama vi na biso aso baby ka bato bango star wana oyeba te ko star ochoro ba fingo donc tant on ba ben il faut na loba on loba mama vi na biso mama star azana mille raisons comment il m'a dit c'est automobile so moni ba bela photo mboka wana e bagi mais il y a un moment la terrasse est-ce qu'on va payer ça la staff là on a madame na ki wango boza te ndeko moko asinga bi bilelo baye te lobi dikapu ya nyonso wana mutu moko mwa mwasi moko boye mare asali zuwa mare asali zuwa yindai mabe awa sikoyo lelo baoyeda ndimi te baoya po deja lobi ezali somme évangéliste akono bamoya bamomi kana ndenge en tout cas archi faux eza lokuta mais eloko moko na nayebisa bato ke naloba yango mille fois kokamba bato lokuta osoloba mpena mutu te eloko te kokamba bato eloko bato abosanaka
et nini même quand client c'était tu as discuté même pour te moi cité ya nini to moi c'est pourquoi ça là que tu as discuté na hotel jamais donc ce que tu discuter na kati zaka mambo ya olandela biloko parfois on attend souvent fatigué ya ça kendaki pour mbisa mai basokola mona miso na bosa ni kolandela bana basokola na tongo bi passe mo bemba ekufi parce que bela mo wana parce que autant que tu travailler na perte puis biloko ba tu ka moto zoaka oteki bilonde bozi mo bénéfice bu pesi ko on attend toujours mbonga basse mto fo biloko ko kambo besoin baza moto on attend toujours asiriki wana ngape na tomboko atumina oteka shute akena enda. Ok. Mais ok, moi si mon quoi d'ici à notre d'ici pas moi c'était terrasse ni les impossible. Ça va monter. Parce que ça commence à tirer mon donc cool la ça kana tena commence mon tu ba tu ba yeza là bana basi ba isu ba luka ngayo mo tatinda papa atwele mbomba mwana. Kende za za kuna. Donc yana ça ça commence aussi comme ça na to yebi. Na ça ba te fois que atu babo sanate montant ça la nzambe azala tourner na bato. Parce que tant aux la grâce en Zambie, nous tenions sur le cas de la grâce. Comme Matokita. Le mouton a la grâce en Zambie, le mouton a la mouton a bondissat. Aux ala aimé na bateau, aux appels à aimer na batamala na batamado. C'est que bateau mieux sur le cas en verre. Bateau mieux sur le cas en verre. Là, ça bateau a bien tout ça. Pasteur Wana a escroc, Pasteur Wana sentaki papa. Pasteur Wana, oh Pasteur Wana. Sentaki asalaki na tuna ana combien de membres polo na tuna mutazo de talisho combien de membres en église ya minene na tuna singa bon donc na église de bazata moi 5 métiers la mo bazawana ba pesa ka yoko ta bore tete intime après na ko yatenga pe voilà et nous cause expérience tango te ko no ba mabe ya moninga tipo yoko ka te tam susi ya longi so ati ba ta na permanence ka la bitam susi ya longi tam sa ko ina moko mais nous tam so moko na 50. Mais nous, comme ça, l'expérience, on a vite au bête, t'as dit sur notre côté. On se bat sur place, il y a eu cause à la route de donc il y a ta quartier, on peut ici. Scandale. Donc voilà, vu, il y a bateau, bon, quand ça, on va faire l'ensemble, de bazar, on a battu. Ils ont ramené bichot, bateau, l'homme. Et le cas l'homme. Abandaka l'homme de Dieu. Voilà. Mutu na yanzambe. Kala mutu. Donc asa mutu. Akosumuka. Maseni pardon. Nyo pour ça là. Donc yo poko bondi ba pona le quoi perdre ça quoi en tout cas to sambela nzambe sana. Akwete. Bino poko vie pona batu parce que batu wana baza papa. Ko kamba batu eza facile. Je dois moi dans la chaîne kaka ko kamba mutu. Ils ont facile. Ils ont appelé tes problèmes. Ils ont problème sérieux de bateau baraté. Si on nous a comme 50 personnes, 100 personnes, voilà. Merci du cap. Est-ce qu'on peut mettre des choses à maman juste pour 10 minutes et puis tous on est là. En tout cas, on a évi. Et Sokazali, disponibilité na évité. En tout cas, on a eu une entrée. Tout en tenant voilà. Tout mettre la chance pour nous maman la biso si la rose et pas wapi à la cop. C'est parti. Voilà qui c'était mon tout ça déjà. On a venu et maman la biso si la rose et pas wapi gaga et puis tout aussi déjà que papa. Au moins déjà né à l'émission déjà. Tout ça les gars, de le voir de mon papa. De dire pas maman parce que y était vraiment ils ont passé pour la biso au moins maman mieux surtout besoin mon awa ils ont vraiment établissement il y a la biso Platini Mayemba du Capuyo besoin mon mbisi besoin mon makayabu besoin mon makaku en tout cas awa ils ont rappelé donc net l'Équateur le voilà chez biso normalement énorme pour mon vraiment mbisi ama ils ont awa à Osakanate et puis Ntaba, Nande, biloko nyonso vraiment a ozali. Et pas maman souci fa la rose. Ça la commande et comme là yo. Toujours mon appel ma biloko bila en tout cas. Ngulu ne la moni monter lelo, on m'a sifa bon. Bien papa. Oui, tout ça libino surprise lelo. Tout ça na papa, tout soulever papa, tout ce matin mon moulai. Santé d'abord. Nzamba zo batela.
Ka moi ba grippe kaka mais ça va. À moment où il y avait l'anglais tous les cas boy moi la tête. Ai bon ce qu'on a na nde libanda na katanda kwa libala. Bon so mona nde na wanga na ba sentenga. Avec plaisir na yambaye. OK. Et encore là mais ma casse oui. Est-ce que makanisa na paso kenda na biso to abasala na nzambe to zo taminga osambe. Voilà. Est-ce que vous entendez ensemble là? Comment on entend ça en fait, c'est très animé, surtout dans ma maman qui la biso. Au baye, vraiment, au sala, au tobinga, mon monté. C'est très animé, tout le monde a lobby de Zaki Mouké, et le de Matili Soussou. C'est très animé. C'est créé le bosso zanano pour banga nzambe. Kobanga nzambe yango izana na mutu parce que mutu soki na se ya moi azobanga nzambe nyonso ekopesa milaye. Donc c'est créé nanga tout d'abord eza kozana makola tata. Deuxièmement eza courage. Une femme il faut être courage, il faut eza la mwasi oyo oyebi mumbongo parce que mumbongo babeta makanango. Soko botami na mumbongo tout sera possible. Donc, ma c'est facile, les appels fossiles par rapport à moto, ça à 10 000 $. Parce que mongo, au bout de femmes à moto, au cause de moto, les choses les locaux à côté, quand nous autres on se perd. Donc, et le point de bosso, les en Zambé. Deuxièmement, il faut moi aussi, il faut qu'on en a deux à commerce. Ça, on a donné que la moitié star, nos autres cas, côté babengo maman DiCaprio, côté babengo maman. Il y a bana bapo bana pe bata ba star déjà et ça on a donné la moitié star. Est-ce que vous avez capté? Aux la moitié star eza ngolu. Pour nanga c'est eza grâce, magé eza la kana mikakatanu. Bonjour madame. Magé eza na mikakatanu, eza na kati. Pour ce que za moi c'est ba nyonso ba benami ko za basa ba star. Parce que moi ça star mosusu ko za la mais aya BBC carrière à mobile na ye. Moi ça star mosusu ko za la aya tomboli carrière à mobile na ye. Parce ba défaut ko za la moi si apoya pas corriger parce que mibali ne to bala ba star baza pe na ba fanatique na bango baza pe na ba bitumba na bango na ndenge na monde ya bango ya ba art. Mais moi c'est une femme sage apoya po aleka na kolongola te mais atakisa un plus na vie wana yango ezaka vie moko eza mikakata eza na banzube mais eza vie oyo yo moko na moi sa star po comme moi sa star il faut ba ndenge otambisa nzoto na yo il faut que ba bisika ko tia makolo na yo po lobby esala te ke ba mona ki na boîte ba mona ki opesa ki moto moko bis ba mona ko bisika moko boye te pa nini par rapport à ozo sangelo ko sala parce que nena bo otika o mona na bar moko te otika o mona na boîte moko te parce que na la muki na 6h na ye na sbagisa bisa ça na nga na osala 22h et que je rentre à la maison pour na mona bana na nga dimanche donc je travaille de lundi na Kengomba. Donc nazalanga na tante ko mona nga na distraction ya ko fanda ko beta prêtre ko biso basa basta boye ba ke tozala na ba tentation ebele. Soko za moi sa star yeba ke tentation zalaka ezana ba fanatique mosusu akabela ko bana nazana posa salir lié par rapport à moi sinaye. C'est comme là on peut dire. Nanu e pa na nga na komati. Pe ko ma pe ta bilongi ngoti. Nga bilonga ba mongo. So meki pe na obeto mbata ngasa na bana na mbana nga o ndazana ye yende papa bana na nga toki to kufa o ko tira obeko la bana continue obeko la bana wa ko kende gloire à Dieu nzamba tira liko batela donc to za wana pona ko sala buzo bate pe to atata ça c'est là déjà depuis aux la vie na ye mo bende wuto le belo ko mo ko bi France mo ko bien autant la soko bon sa vie à mobile pas soko bon sa vie la moisi depuis besoin est-ce que bon ici aye nit nini bon ozala na DiCaprio mayemba na boye ata yo moko ko yebike na bongisa mais ozotu na ka po otanga kisongo songo na non non bande ko ba ta la biso yo moko yebi na la yebi mais ba to bazotala siko biso bango pe bayebi ba mosusu ba te na boîte yake DiCaprio mayemba ntango azaki célibataire azaki motu ya bato nyonso bafille nyonso bato nyonso babanda kovise ke naza na mposa nazwa mobali ya nzoto mike naza na mposa nazwa naza na mposa nazwa motu moko ya mokuse azala star alobaka boye aloba boye sikoyo
Fashion comme côté là, on va tout nous ça. Ouais, fashion là, est-ce que bato muso ba visa pe na mbana, ai sa mpoza mbana nga odoka. Odoka makasi. Mais abona bomba ibisika makela na Yesu donc rejoie te. Ato na mbongo no tela rejet to ko dama o. To le ngona imso bébé, ali wo, ni to le mbongo na pona suka biso moto so le mission. So ba meka biso te. Donc il y a on a le dit que Banda na vie DiCaprio échanger. Pourquoi? Azalaka DiCaprio. Mais pour le moment comme papa responsable. Aza responsable moi sinaye. Aza responsable de ba maison zo futa. Aza responsable de bana bazo tanga na classe. Aza responsable ata sala linzambe musala. Mais yé moko fo moto soye que sifa alete. Penenga zana soki bateau babanda ko vivre na liboso peut-être la ko ba ko zana 1 2 3 t mais ngana na kati ya vie na ye un peu o tozozwa na o nzambe na babokilo na ngande balinganga mingi ya ngonde moto zo sa tete mitiki yango parce que bako pesa yo lelo ba pesa lobby c'est pas que chaque fois ba ndo pesa yo mais exact que ba pesa yo pour ebini na ko mitiki ngata problème ye to papa o to sala accident mais accident pas sala accident en tant que toza batu oyo to multiplier ka ba ide batu ebi déjà que te moi ça na mo makasi aibi koluka mbongo mobala za makasi aibi koluka bon ata mobala za makasi te mais ngana pose du domaine ya esprit nanga parce que yo ndio oyebela DiCaprio ya bando sana terrain c'était azaki na maison moko DiCaprio ya azala ka polina poto ya sala ko mais ngana ye te papa batindi te sa ko ya sans te bato te bato ya mo lelo oyo toza boina bato ba pesa biso confiance yake mbokilo na ngai zwata moi $20 ya ngwana na $20 na zoswa na tali na zana bana oyo batekele bana $20 na kende na vie ki star non biso na ndako valera la star vie ndako parce na vie ki star so vivre le quoi star au cours de 5 fois na tongo na pour aussi on a vie qui star ya ngwana papa Zokona maman Zovina encore une chose depuis au côté la vie du cap alors je suis à ba film était pas tu vas revenir sur ma film était ya okona baba éviter que ba ça na lipo ba ça la sense ya bien ba tia le vie te yena za ba za bio naturellement donc denga za kawana ata lendeni moko mususu batwala na TikTok na ye na laisse ba protocole na yo ba sisi na yote pandele me bangamo ya mone na sa amsa kuna na tiki na ngai donc muto za ne ka bongo abi ne change pas donc na za na muto na ye moko le ba ke il faut tout na mama na bango aye bisaye loko ni na sala ta ko beta kai na ngai maman za vivante ça kufa c'est comme ça kufa a que nous na ta esprit pourquoi on a ça devant na les simba de et pas arrive ata bino ko yo moko yo to kele tsaka ya posa liboka ko liboke aza posa liboka yo aza bien sûr yo sanga ke to le fondera ndunda mais siko la ya konene on a sungeta en tout cas dans ce bambo de bezanya to lié to menina bangwa mais ndeko ngo everyday boy santé na ye pesa nga eza lokwa nzambe asali mokili asali ebale siko mai bisiki ezokende na bisiki ezokende ezoyuta eyebale te siko ye santé na ye bisoto na ye bisiki ekendaka na bisiki eyuta na ye bashwana siko te nga siko nalingele eka bongo nga da ye mpe aza bashwana nga moma nini DiCaprio asilikaka asilikaka na meti ndo na otumbole fort mais aza na otumbole mikolo ye mo boye so abengaka na telefone na biso alo ebe ngabi na bebe te yo namoni telefone na bazobenga o mingi bikolo ezokosa ngo soki elai na retraite mwa kaka bibanga nzambe pardon osumuka te so nga moko nayebake mobali na nga aale bongo te mais moko nalinga natumba siko ata otumbola yako aomeyani na kanda te to ndenge aza wana azali moto bakanda te ndenge aza wana eza teke na banda nayebisaka bato meme na bakati na batiktok nango nayebisaka bango ke libala eza lipa na nguba te mpo ozwa mobali bofanda ne banda de 24 heures c'est pas facile donc omeni ofanda mobali bokabwana ezele oyo mosusu oyo eza monde mosusu donc oma tokita kandi eza na ndako problème eza kaka ke yo mwasi eza na direct alobi ye maloba na nde na mabe abeta ko bena mita beta ko mara moko uta na se uta likolo kita tina se na maloba ne so ga lobi la gilette so ga beti yango pena
Moi, s'il faut mon on la terre. Bon, c'est normal. À mobile nanga. Ata betinga maloba gilet. Aza ne loko ya koloba nanga oyo. Amona kate ne bande. Bleu nyonso koloba nanga. Soka lobi na maloba mega pena yisa na bia. So ba nga za ki bongo. Ça veut pas pousser le ko pousser ni biso to comme ndenge moko. Donc ndenga za na soka lobi na nga pena zo musanye kana lobi ke bongo ye ba ite. Ngala na route na mabanga voto bala na yo. Ye ba ite ngani na abo. Na la na mabanga na kulwa ngalo bitumba. Obala oyo balanga te. Donc moto ça na façon na ye. Mais ndenga za kawana c'est un garçon bien. Aza en tout cas Nté, mobile nanga, c'est un garçon bien, a papa moko malamu, a yebi ko bomba mwasi. Quelque soit moi so ko penser dimension kanda ndenge nini. A taluka boya bombe nga enfant na bona bombele na bina l'obisete. Banda tawo na fandika na bina l'obisete. O mwanga na poko ayeka bobe. O bina na ba ko lobisanga te, ya bina so na l'obisete na ozo musu sa bina l'obisete mo to sekina biso. Donc biso la na biso na kanda. Le souvent et à Mosokande Mathieu Makasi, et à la explique la enfant d'accord pour la balle, sur balate, mais c'est la qui est dans le bi, non, là, la vendre pour moi, c'est pour la balate. Moi, je vais autour ça. Au moni, ça va le bon à ça, il a conservé une mission. À Kossi. Il y a un bon, moi, il s'est pour la paix, ça va quand il a aucun dé. D'accord, ça y est. Mais la minute, on a causé à moi aussi. Na bitu na ajo ngako na no ba yise na mukolo na ye na zaka mama na ye ye mwana nga liboso so kwa penga na ngana kende pona tula te toza wana onela jusqu'à c'est ça biso na ye tingama ba bitu pour na internet ko maka peut-être so za ba te si façon ça la passe au kete oui na passe au kete na babo kilo na ngana passe au kende te parce que mec na passe au kete yango terminé. On a mis qu'à l'année à la mission à l'examen le but que ngana ti loi ça veut dire ngana ti loi so ka ça va vous zoba na ye na congé to na on ka parenté na ko luka parenté ngamoko marin banda to fana na ba parent moko la libala ti lelo na ti kala jamais ko luka banga quelque chose problème ezali ngamoko na ebisa na bi au moins na luka ba parent na peso mutu makazi ngamoko to sila na yo na chauffeur na ndoko mona kimi. Lakini ça dépend. Même si vous une fois, vous avez un problème grave, vous voyez, pour vos parents, pas adoucir la tête dossier, parce que vous avez une réponse. Vous avez besoin de décider, plus jamais pour vos parents. Oui, j'avais un problème là avant. On a qui avant ma cambo ma bala na ba ma difficulté to le kaki nango. Et loko nga na koloba para za nzambete. Et là qu'on a une appel tout ça non émission na ibisa batu bande ko un jour to solo ngo to kota na muzingo. Le client no bene. Na ibisa ka batu boy. Au moni ba parent baza pe na ba problème na bango. Baza pe na ba foyer pe zotambola pété. Ya ngo moni accès ya lelo ba parent ba marin par moi parent ta yo mwana monso yo ko ibisa ma papa no le vike papa. Au moni mo ba na ngo boy na azuzo accès ya kolinga yo pourquoi parce que tout le temps on ko funda mobali na yo e pa ya parent on a za bota ita za mutu belo kotie. Na kata motema na est-ce que yo yebi kalinga kalibala nao? Peut-être à séparer na libala na oti. Peut-être séparer na libala na oti. Si vous avez un papa, vous avez un mobile saline, vous avez un ville, il y a un restaurant, il y a un monde qui est pasteur. Souvent, ça m'a il faut que vous ayez un secret. Moi, ça n'est pas le pasteur. Pasteur, il a un problème. Mais tout le temps, n'importe quel pasteur dans le bureau, on va dire que c'est un problème, on a pas c'est comme nous autres que ça va wana et loko nini oyo zolona so ba yini mobala oya yo tango za na likambo moi ça libala il faut poser la kana ba réserve mais la tête ba na ba tu ndenge na ndenge c'est pas que nena moni boy omoni na ndeko na ngai na za ko na zo si bote wani za makambo na ndako na kwa yebisa na moto akei mais moto na yebisa na ko kende pa yebisa ba mususu ba comme 3 4 5 après le bien cher pasteur abandé pe sango pe et comme pas comme siji ya mona ka ngwana za na camarade te na za na ngande na bo na kota kana lupango moto te na sala kana nga vina batute vina ngande na sekisi ki ya bo esidi
donc ndina abona zana ba camarade parce que moi soit zana ba camarade belé et ça moi super abonga kalibunga makasi pourtant déjà peut-être handicapé a pesa $500 si on a za camarade na moko mobile na pesa $500 tango azo pesa abeta na solo moi mutu ko ba auto sombela ngai mobile na ngai za star le kwa mobile na yo yanga kuta ye peut-être star asima mais ya yo za star akala mais yo zo tambola makolo directement et tout kanga motema mais na ko lukana ko mobile mususu ya makasi ko le handicapé donc tango na fandi boye na ba besoin nanga na ba mikumba nanga nyoso vo mina pesa ngo nzambe na ba tante ya ko le ba binga mobilité ba binga mobilité na ba tournage ko bani mobile ngai bon on a ngai tournage ya mobile nanga za business na ya musu parce que au moni tournage c'est bien eza nango mabete elongi na monana eza mabete eza malamu elongi na monana eza nango mabete eza nango malamu mais problème na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue kombo nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. problème à liboso za la canine tournage à aucun tournage ba ke pour net tournage mo ba auta aucun de boy ba fandise bazo pese $10 mais afin que depuis tant na $10 on a combien de personnes peut-être il y a l'excès pour ça la charma c'est quoi le tournage exemple pour peut-être musala nenga de monique des avantages peut pour musala na biso il peut partir n'a pas de problème mais on va mobile na des ambazali ayebi comment il va faire que tu vives pour qu'on bonne été bon raté et biso que ça na biso bon. Merci maman Sifa et puis Borfelin très bientôt là papa si au sommet déjà Borfelin va sac au sommet bango ba kaye ndambu etikali mo muke et puis bandeko ba soutenir le bana bango et puis présenter biso bloc za so doster la randonnée ni on a le pina fondation na mon bongo na wa ngolo bongosi ngolo papa mali mabonga na we ya eye mabonga voilà na papa ta baba papa Juste que la monnaie n'était pas. La monnaie n'était pas ni je peux vous faire. Basala na matière suka. Na za produit suka ya nkolo. Era za fatiga sa lembe taria. Melo betikali ba kongora onkaga. Tatinda kana mkulu. Za matière suka te. Abila matière za farine basala la ba communion. La communauté. On dit que ça a un mot, c'est un bigot. On a pesé bien, on a pesé 125. On a pesé 125 kilos. 125 kilos. On a 25. Pas combien 25. Oh, le commis 150 kilos. C'est bien. C'est un mot. Regarde qu'on a un mot, c'est là mon handicapé. Yo pena uno wotela nga fo fana kimia na defanda ka na bataille na ba
Bali toti mo mystique. Voilà. Et maintenant présenter biso ba bien sa papa, on connaît sa famille. Obana ngande azaba matero kana oto bisabino wana en plus pe aliaka na ye. Ndenge azana biloko nyonso vitamine nyonso basalelaka mwasi na salaka ngo. Siko problème na ye ezakaka ke il faut azonga tuna mama bokilo. Atuna ye ke yo tango botaki ngai eloko nini osalaka na nga mpona munene te. Wana eza suli kufanisa famille na bango. Wana eza suli. Wana mpona baofele? Wana baofele kani tolobaka mosala oza matindi biso yangwana. Biso lelo toza bana bitike bao nyonso bakota na vie na biso nzamba atikala pe koyokisa bango solo te. Baofele wana pende baza wana toza déjà na basake, toza déjà na bakaye. Papa na ba uniforme Pas 5. Pas 5. Toza na 5. Donc on a 5 comme tu as complet mais 19 ça que peut ça qui non. Il est mon en côté. Donc toza boye, toza na opération na babi laisse moi un ticket, tangisa moi un ticket. Lelo oyo soko oza na problème. Na utobela makasi na kota ki l'hôpital là. Na fani l'hôpital na bi nzambe kanisela ngata ba descente. On le sala kapona bonde la kapé pona ba. Webi ki na ba ndoka na mbeto hôpital. Ça veut dire musala obiso tozo sala na miso ya bato ezomona na peut-être que eza musala moko nde bato bazozwela ngo nde baozwela ngo ke bato mosusu bakomobenga ngo eza bashida ya bato. Mais pour nous ce n'est pas le shida. Pour nous ce n'est pas le shida. Biso tozo sala oyo devant o nzamba lobaki na sala ba descendre toke ndezala bato bakaya bato ezebele toza na posa pe ndenge po fandi personne ozoluka bana ozoluka poso bota oza na poso zo mukanda oza na poso zo voyage bien oza poso zo libala malamu poso libala malamu lelo ko kendo pese ba offrande na okati ya opesi ba dimo osali nyonso kosala mais vrai tribu oyo kosala oyo nzamba pambola o eza bana bitike ozo ata de bana 3 bana otangisi bango mais yona no boti te tango déjà bazo filmer pa ba seme ko lobika ke nzambe kanisela ngai ndenge natangisaka bana bitike directement omonaka azene ko na likolo ekiti omona pe libala malamu eye po nini parce que ba gestos bino bozo sala ezo ganga na miso ya bato pe ebitanga miso ya nzambe yango nde il faut osala tango boyoki déjà que te okende otala bana bitike eza oyo boyebi ke tozo sala il faut osala ke fort ata tonga ata lipapa la gome eza bana mosusu baketi baza na bango na eza na numéro nga pesa numéro na ngate bana am ta pesa numéro na eponga na boyo na ngai na pesa nga za liboso na nga ngai pona numéro pona bilo ole na opesa mais ye mamba ofelina eza papa parce que ye ne mpayamba bitumba nyonso pana. Voilà. Merci donc tout que la présentation ya ba bilei na biso wa c'est au moni DiCaprio plus a mona na ba film te masolo yango alila gawa ba makako na bozo mona na kosi papa ole la gawa Obi ole la gawa la nganda la gawa la nganda mbogo uta OK na bela mbogo en tout voilà mika suna biso vraiment maman présenter biso ba biloko na supposa awa tozo mona papa a profiter maman to bana pena mwa suka wa to bana pena kuna tozo ya pena malembe tota ba mazwa mikoma biloko na biso oyo nini eza awa papa tikeli au micro omoni kuna da nzombo na yebi yango sunga biso donc oti na kati établissement na biso kitoko awa c'est kobimba awa toza na madesu oza na tule eza ba madesu mosusu na poto OK ba madesu o madesu ya bilbil oza madesu babenga seme kizelanga oyo eza madesu ya basoda oza affaire eza mai moko oyo balambelaka madesu ya pembe wana pe madesu ya lufu donc biloko nyonso ba madesu bambwengi ezali wana mbwengi awa toye awa toye toza na mbizo mbizo ya mike toza na ndakala mike yango nsensa oyo babenga nsensa yango oyo toza na ndakala oyo yango oyo toza na mayebo toza na mayebo yango oyo toza na mbizo ya minene ndakala yango oyo yango bongaka na mayebo toza pe na mayebo ya matoi oyo toza na mayebo ya baluba oyo ezalaka na banzete yango oyo
awa tozana dilombolombo ya baluba ya baluba yango oyo eza mpona café dilombo eza lokwa légume oyo tozana nguba mobesu oyo kosakosa oyo tozana mbika batuta deja oyo tozana wangila wangila awa totika baépice eza te esili awa eza semoule ya pembe awa eza mafuta mbila etekamaka ati lelo oyo toya fufu ya bakongo oyo masangu oyo mpe semoule ya jaune tokanisa na teka bitabele toza na njombo moni njombo papu ya njombo 23 000 donc la valeur ya tobaka $10 njombo yango oyo moke ya bana poto banjombo yango oyo oyo babenga mwengi eza bato ebele bayebi mbisi te omoni oyo eza ngolo oyo eza konga sika oyo ya mbisi ya papa yango afemela biso abimaka ebele miswa yango oyo tozopekela bato don bato nyonso yaga mama basende ebele sika wana oyo mbisi bo 1500 pamba 1500 mboko oyo richesse ezali namoni makayabu mpe ase oyo makayabu nini oyo mabundu mabundu 200 francs oyo mboka ya na pasi tala yango oyo toza na mungusu eza mposo sombaka panier ezali munene na combien oyo nakomona misuni eza libanda oyo boye naoteka yango 40 000 bon oyo namoni aza mwa sika mwa mingi oyo 25 000 ana ochayo ata ya discuter 18 000 azina mbinzo ama mayebo oyo antilope ngai na mingi likako voilà ye wana oyo likako yango oyo boye na combien boye eza nango ka 30 000 apamba oyo 30 000 olucha bapoya bien oyo eza bien nde na ngai bongo biloko tolia nsima tokenda na bambisa mai kuna biloko nalingaka pena biloko na biso ya mai ndombe papa lembe atravaille mingi oui papa non ça va merci maman c'est papa oh mbisi ni kongo sika kongo sika lelo namoni lokese te ngulu mpe namoni te taba namoni te nzambe azongisa seko mazali makasi nakoyi mikolo oyo bana bitike osungaka bo nzambe azongisa kozongisa ela oyo toza na mungusu mungusu pasio mpona mai ombe libongo ozala na bimisuna bimisanga libongo moko nagemere asalela ngango na dongo attention libongo tika na jeune ta libongo ola olinga mbongo ya pasi basala bayebaka mambo basala balinga kolata pepe abika mobali na ngai ke esala asa star bayebaka nanga mwasa star te anga mwasi tala na nzei naalamuka na nzei nanga pezuna siko nananga mbisi nini yango osala dezo de pele bongo ngole kaka ye
tokozwa kaka ana tâche na biso. Aïe aïe aïe. Et là on a bassin ça bon on a fleuve. La fleuve aux aïda. Aïe aïe aïe. C'est yango soki ezwi mabe directement ovimbi loboko kotinda. OK. Ça va bettu au lycée qui na wana. OK. Voilà. Mon bon yé pena. Du boum jaune. On a remarqué déjà que le boum jaune penda. Vous pouvez la plume au pied de Gossomimbi na yo. OK. Bon, déjà mis balé c'est bon. Na on sala choix. Noni na olé ngo. Ah, là bas. On jombo biso bela jombo. Oh là, yamne ne. Yamne mo ko mena le gars là le la boa ah. Jombo bimba mika. Jombo la mer, jombo pena. Jombo pena ensemble biso nous so pena. Au moins jombo yo là. Oh là, mo ko manguma. A tout moment to moni. En fait, tout ça, on est pour la bande de peut-être moi, la bande Bumbashi, de Gana Matadi, de Gazana Poto, Alialia Mbis, Victor, il y a frère Boy, et Zabio. Pour ça, on est en tout cas, nous avons Bakéa Baza partout. Bakéa Baza partout parce que Kaka, ce que Benginga avant, avant même Liboki à Tabatouaro, Tapoto ailleurs à faire quelque part, on a posé Liboki à fraîche. En tout cas, Liboki est dans l'ambukuna. Donc, voyez, awa, aponimbisi, baponelie, babomelie, allez. Ce que ça n'a pas ça, batumbane, batumbana kinkone, tozawana. Ce que ça n'a pas ça, ben, ça n'a fête. On a pas ça fête, monsieur, ça a bien, 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 monsieur, ça la remona, il y a ça commande, ça là 30 maboki en roule. Au sali. Atanga na zati na format déjà bana. Dans na bana baza makasi. Donc batekaka vraiment. Donc awa mitalu muke botika kola formol. Formol les a bien pour la santé. Formol les a bien le toujours mona bambisi mususu ya ba chambre fade o mungu c'est chiffon. Oh les a be. Mais ce que y awa avec son kufa au kolia au kozala mala numéro na ngai eza 0 plus 200 plus 240 43 89 85 29 20 784 plus 243 85 29 20 784 adresse na biso ezakaka moko okomi na entrée ya Njili route c'est Nzela c'est Komaf soko ye kaka okomi ka na quartier 1 na kota la police ambato lobiki na luka mbanda ka na kata Njili en tout cas ba rememo pa mona moto de so ya tiko na mbanda na kata Njili soki pe oza na mutu ko lobika na luka avenue ya antenne ya 8 ba koya batiko na kati ya avenue antenne omona toza wana mobimba awo ezate bio na bio lelo ikole sugera no kaka ikole kudu mama biza na ngo suste ego banda pe kotuna be ba mubondo bakangiyo otikali kuna zana na njila ça bien ngo merci à la prochaine fois bye bye tu peux se mot de belé aujourd'hui bilonga bat hein le maman zolia yango ulikweza katika kweza wa kala ntawi wana zolia bilonga wa kweza wa kisayo mama ko dola ti ya juji ojota kweza wa ya sagalati on fout ne pas passer kweza wa ya sagalati surtout ba rozo mono mabano na komba nanga ina bisale ya komba tempe tempe za mutu mabe makasi boro nanga inga ya boro nanga inga ya na suka poisson poisson de musaka poisson Voilà, merci, c'était là Maman Sifa la Rose, donc la femme légitime et artiste comédienne Abisso, DiCaprio, Otoyebi, donc tous en awa, et comme maman déjà Koloba, et c'est le Nini, Denga so abeloche pour mobile nae, Denga do kumi sa propre à Bandango Mokala, et puis à Kumi Siban na lisusu.
Et ça Lionel. Ouais, en tout cas, na mesana nango. So mukulu wana moni ko siliki mingi. Abando kumisa yo. Na tongo. Nazo benga ye. Abenga na téléphone. Na mbio mayemba bi. Sio. Obenga mayemba be. Obenga bebete. Yo ya maka bebete kama mayemba. Na bi ko na mayemba. Yo ya maka bebete. Bébé. Si bébé na demandé. Luego music. Abirikira komba sika na bana utika matuko. Ngazi ngazi no abenga bebe ngawa maimo benga ngabo tembera mayema. Ngabi yo mtu benga ngala kumbona. Yanga bina benga ngabo. Yo benga ngabo benga. Abite benga. Ya benga bakomuli so ndila kula mkabingi platsilo bibona. Atuka mwana mwasi moko makasi. Mwasi moko bien. Sisi na ngeza la kapri na ngake nzamba sala ngolo abatela ye. Azala kaka azala wana pona bana na ye azala wana pona boko la biso donc voilà wana pena mama penza mama na catégorie nyoso mama mama vraiment donc yatika la azala wana pona bana na ye azala wana pona biso ngabe ngaki mama sasa na caractère ya mama ana sens responsabilité wana azala vraiment mama donc apesa ngaba courage apesa ngaba idée na bana gap na harmonie mo kwalinga ka tuto za harmonie alinga ka souci za nanda buti alinga ka nini te en tout cas encourager absolu que les négociations la combo na ko abenga la mo passe akoma dikadi ko da benga te dikadi ka pe na rare pour mo na benga dikadi so dikapri so ka tumbolanga tumbola na terrasse ba tawa luka to mutu mo benga mama dikapri so so ko am ta benga mama dikapri tumboka mabe o ya mama imba dikapri dikapri tumba bate mona wala bende nini DiCaprio ouais DiCaprio ngamo na mipesa ngo DiCaprio ngamo na mipesa ngo ko mona ka petit ministre au bayebi ko mona ka petit ministre promoko erba succès ka yi et comme film Titanic au que salami ya moko ayi premier colis yanga ya otindela nga na poto colis wana yaki sikuna poto ya Leonardo na kati akula mwa ba publicité bani siko na iso na kati polongo ngwa mdisiko otango Leonardo ya beso na lula ki polongo sana ti ngomsi na film so ka ba afete ya afina so ka ba kino to sala siko na to tourner na scène bani baba ba mo to la so na film ko na betintono akazo ngia binyama esta petit ministre ngabe be ko na petit ministre to ta ngati Leonardo DiCaprio. Como Leonardo DiCaprio. Allez, Leonardo DiCaprio. Tu veux nascer une mission à Leonardo DiCaprio. Gadunga como na ngobana ngo ngo na specialist Leonardo DiCaprio. Etikala film succès etikala pe Leonardo DiCaprio. Voilà, ça est fini pour aujourd'hui. Je crois bien que vous la biso. Togomi la souka vraiment émission na biso. Alors Bomoni, nous sommes ici à Njili. Ça se passe comme ça. Dans le terrain, les alliés n'ont rimoko passagère, librement. Alors, tout c'est l'émission de Bisso Awa. Numéro de téléphone, je montre à 2-3 personnes. Et puis, groupe Nayo. Tout le monde a un moment où il va aller. Mais à ce moment, tout le monde a souscrit. Donc, numéro de téléphone. En tout cas, groupe des alliés. Chef Diego Azali. Chef Monique Azali, le groupe est déjà évolué, tout ça dans le carrefour familial. En référence à la Jakarta, référence à la Jakarta, la place Imika. Mais na Simarang, on a référence à Jakarta, place où la salle Sika. Tout ça dans la troisième salle, de Turqueta, 4 jours au lundi. Tout ça on a chef Monique Azali, puis chef Diego Azali. Et numéro de contact des alliés plus 243 89 74 40 821 plus 243 89 74 40 821 de l'eau aussi je dans le bas ok je sais pas tout le coup baby le salon tout ça là Ophelina ok en tout cas semaine oyo to ko ga okende ko tika bilo côté semaine le kagi a pour bana babanda ok nazaka na 5 complet. Il y a des uniformes qui basaki, mais il y a 19 sacs au maman si façon baké. Il y a 19 sacs qui allaient.
oyo ezozanga 19 sac wana oyo ezozanga baketch eza da mpona kobakisela bana juste donc mwana moko soki na valeur ya biloko nyonso tobetaki eka $27 donc $27 mpona mwana moko mpona kosombele ketch kosombele sac kosombele mwa bakaye esalaki biso $27 donc merci vraiment na mama na ngai masere azwaki makoki ya kosombela bana 5 voilà peli mosala tosalaka ya kosunga bana wana ekwa bana wana ifo bazonga classe semaine oyo tozobanda donc soki semaine oyo omoni ke osepeli otangisa bana wana osepeli osombela bango mwa biloko entrée et vous allez bien voilà na continue na baxi sur numéro nanga plus 243 89 74 40 821 donc plus 243 89 74 40 821 donc voilà bino mpe baoyo boyebi dake tosalaka na bino mosala oyo nano botindi te en tout cas naozela bino na baye nakokende moko te mpo kopesa bango biloko ya pamba te voilà naozela bino bomeka kosoutenir sunga mwana moko mibale nzambe ya lola akozanga te kopambola yo en tout cas merci mingi merci père pour moi merci vraiment avec tonton Yves merci beaucoup. Merci Dika pour l'artiste. Bye bye, à la prochaine fois. Merci Mika Badjini. C'est parti.